donc vraiment apesi ka mo pa merci mingi parce que bazo fulanga pesi na bango po kuna na so ki taper oboya bango te comprendre tant na zaki kuna na première classe na boya bango te yango mona ki faire na ebisa ke asala eloko muteba sode ya mona ngezala ki lokola mwana bebe babotisika rythme on ezaka yo chila mwina. Donc ça dit quoi, mon guitariste n'est pas en phase avec un point de repère na o ba bengango intervalle de secondes. Bango ba ye bango te. Bato bazana kaye ba tonanda ba nota dana kata kaye déjà ba ye ba keno muta beta guitare wana mutu ne salaka. Et ça te guitariste moi leki na tongo bando finga ka ba lide oh bango lungu wana basabu. Yango no mona kingai na tel niveau na ngesenga ki faut pour na kende quartier la te ba lui le voyage de 1000 km tala commence par un pas. Na salle ya départ yango wana na robete la faire disque oyo po ngendo bete la marque rouge confrère na ngwana donc pour confrère na ngwana beta raté yango na kendo aider talaka babi les œuvres parlent dans ma place yango ce connait ni musa ande bandia pour mon pas lobi nini système à kufu avec misi gauche na bombi droite comprendre mais boyo kaka keno ya beta raté na ya beta ka ne disque ka mon pas merci na mon pas na ozo ça na vraiment Léon Zukar te lobi la maman pas mo konzi vraiment pour connaître déjà première classe na comme une université pas pesinga champ pas fulinga ka ninga fule faire quand da sombela faire nani car ninga sombela faire babilamba ninga sombela faire catch ndi mo pas sombela ba argent de poche ndi mo pas pesinga yango na nzamba ba seli ko follow de 43 ans d'âge pour ma rambo ça la ça les mater vraiment na éviter quoi. Tu comprends? Avec sa guitare baboué. Et Marcus Zelanga non likambo, telle la démonstration na omona. Chamiko a. Qualité wana. Yangwana na leka na bokese wana. Kese na tuna leka ki mais tant na quartier latin quoi Valère et Zoami. Pour na bete lipe pichu mwanza ouais pichu mwanza ouais musicien nzambe na bete la kenze na pesa ke champion d'Afrique pour songa na bete guitare faut maka champion d'Afrique et là na bete la kenze nzemo oh archive ni yo tike la bateau. Ne comprends? Archive ni yo tike la bateau. Pour mon pas le roi tike l'épisode de Tchatcho. Pour l'homme maquet de tike qui au démon mon pas tike l'épisode de Tchatcho. Le Tchatcho c'est le roi usine à Toyota. Tu comprends? Donc chaque année faut mon pas abimisa ba couleur ba Tchatcho. Il y a un moment qui fait l'équipe na leader. Tu comprends? Ce qu'on a n'a pas mon pas mon konzi n'a qui travailler na yo ko la sous Tchatcho pour version 2018 bazanango. Ah bon. Donc il y a un vraiment. Internautes, salut tout le monde, partout où vous nous suivez. Le rendez-vous des actualités, car un bino moro boebi. Tomi komisa ba esclave, ya satisfaire bino. Naba événement actuel. Un grand merci à mon patron de la nation, la confiance aux OP Sabiso du jour au jour. On sait les autres qui sont toujours les bosso. Torolo batroté. Bino mon entier boebi ga musique et zonge lengi. Moi ba nungu eza tellement belé. Les lons lo banté. Les chaises où elles sont vides, mes chaises où elles sont occupées.
Tu as bino guitariste. Ou asali pe na combo ya Davido. Le grand David, guitariste, tu as développé et si kaza minutes on a habité. Patron azala qui peut pas naé on a habité. Yé moronda zawana devant bino PC là, a informer bino place à outil na isika azali. Pena différence il y a place au azana minutes donc yé na repé sa bis. Pour pas question za na bino ba réponse ndé ozala Davido. Bonjour. Bonjour de ouais en forme ndé konangai. Davido Makambo. Ouais. Ah, Davido Yozolobisa Kinshasa, Davido. Problème est à Nini. On est devant caméra. Oh. Il y a de milliards et des millions d'abonnés dans Hollande biso na minute. Oh. Davido expliquez dans le monde entier. Parce que biso doit viser plus d'internautes. Expliquez dans le monde entier. Davido a outi wapi. Davido a zao wapi na minute. Oh. Évolution de nga champion d'Afrique donc pour nous voir qui temps au Tchatcho. Je tiens d'abord à remercier mon boss. Je tiens d'abord à remercier mon boss, mon patron, mon père, mon condi. Dans les seuls patrons, je mis tout à 500 000 $. Donc, mis tout à 1 million. Donc, merci mon père, mon condi. Non, je sais vraiment pour nous na PC bambote si que c'est na famille na mon condi na biso aussi pour jazz. Donc, bambote belé, Sandra Kazadi, donc Real. Et voilà, tu es occupé les solos, donc les vraiment tu as Davido. Donc Davido n'a aucun combo à mon pao. Donc c'est confirmé que Davido na minute a évolué chez Kofi Olomide grand mon pao. On a bien sous quartier, dans société. Ah bon. Donc quartier là tu as combo mo buka keno eye combo mouvement. Mais n'enga n'enga pena makamuninga ezabina quartier latin, ezabina société. Bon, on a pour valeur à mutu zakati na mitu kabote valeur à mutu eza considération na ba mission za na bango fin du mois au futi bango voilà ba to selo musala ba transport ende na mono fo mabala ka chilate. C'est bon Davido, tolingi na toyeba expliquer biso. Davido ça fait combien de temps au comme pas grand mot pao na société nae. Oh déjà 5-6 mois ngo déjà. C'est moi déjà ngo de makamba bien déjà sali mon pao après 5 champs. Quand on a foulé le président Fali, quand on a foulé le faire rigola, on n'a pas foulé on n'a pas fait un penzimbo, on a foutu le président, on n'a pas foutu mais Davido, le monde entier est bi. Mokili Mobimba ebi que Davido et Longi oh bande mon ango et pas faire rigola que je salue en passant. Mais les l'autre qui Davido na mon qu'on a eu mon le besoin évoluer et pas ya Kofi Olomide. Est-ce que on éclaircir biso nano but il y a divorce na yo. Olongo pas ya faire rigola na motif nini. Pour battre belé pe ba envier à base allait pas faire. Mingi pe ba envier pas Kofi. Mais tous les deux équipes on Olongo koto y place autant to yeba. De part na ezala qui du à quoi. Tes quartiers là t'es à sommet hein, dans sommet vraiment dans le colo quoi. Viona tala toza batang yo beta na musique na balwa mo makadité wala mo makada kufa donc yi na ko mbena représenter na kata Congo vraiment. Neto mona ba Maradona ndenga bale. On comprend ba George Weah comprendre donc mon pas mo konza ba valeur wana na ba qualité wana. Yangwana na leka na bokese wana kesa na tuna leka ki mais tant na quartier latin ko valeur ezwami. Pour na beteli pe pichu monza. Ouais, tout le monde a musicien nzambe na bete la kenze na pesa ke champion d'Afrique. Pour son na bete guitare Afrique maka champion d'Afrique. Et là na bete la kenze nzembo. Oh. Na tel niveau dans Sengaki faut pour que les quartiers la tête lui les voyages de 1000 km commence par un pas na salle de départ on na robete la faire disque oyo po on robete la marque aux confrère na ngana
Donc pour confort on a bêta raté on a kendo aider talaka babi les œuvres parlent dans ma place yango ce qu'on est ni musa ande bandia pour mon pas lobini ni système à kufu avec misi gauche na bombi droite comprendre mais boyo kaka keno il y a bêta raté na o bêta ka ne disque ka mon pas merci na mon pas na o ça na vraiment Léon Zukar au car bando bêta là ah na Zukar pas mon pas na koto auto école na zoyo ko la potalaka mon pas automatique mba moko comprendre na yo ko la pokaro niveau mon pas pe singa car moi niveau na ngati ya car niveau ba leader batambo nango eza ba primo na ba Porsche pour mon pas so ba car ba 500 000 so minga car mo beza ba primo na ba Porsche wana ba valeur mo mais est-ce que so minga maka jibo na costo mais biso makambo 500 000 euros lobo mais biso to yoka ki bande ko musuba lobaki mon pas en mesure somba ba mituka loka ba montant ucho loba te na ebité Davido ozokosa biso ozokosa ba internet neni est-ce que mbongo lobi on a vraiment est-ce que mon pas a sombeli yongo pe na bongo vérité to ndenge na bien ba bi papa ba yeba mbongo ne na mwana e parce que so y fin du mois le cas na boke seigneur so y a kana quartier la fin du mois y a na kata ko na quartier la te ko mona ba ka plein l'église fin du mois mon pas futa bango on comprend pour faire banda mo futa na bana na deuxième république ah bon te photo lo ba mo mususu te faire banda futa tina bana na deuxième république azo de mbongo de wikala on comprend ti lelo manga mwana ezali. Mais Davido, les grands David, te sentir vraiment la réponse au PC, biso ça biso bien. Donc aux ala qui chef rigole à un moment donné, au confirmer biso aux pas Kofi Olomide. Mais surtout bito tout na Davido. Moi différence, donc différence musicale, différence professionnelle entre les deux grandes équipes on a Davido, aux se sentir mieux wapi Davido nanga. Donc différence il y a des orchestres on. Pas chez mon pas aux se sentir ndengeni, place pour où aux ala qui ndengeni. Pas mon pas on a senti ce qu'on appelle la musique internationale. Na outi na local na bête en international si musique a ba maturité taka mon pas mon kondi camarade ba président na ndenga faute pour relation mon pas isa makasi boko taper avion mo bo suzuki bolé monsieur bona président Cameroun na 4 avions ah bon vous comprenez wana de 1 si matériel donc wana donc ya bien au saranate na makamunyo sofia yebi fi apesa biso tina ba devoir auto bando sont en classe pour qu'on a travaillé fort on a bêti ba guitare ba banque boy a bêti ba guitare ba boy. Marquis Zelanga likambo tala ba démonstration na omona chamiko a tout le monde a un spectacle, mouda beta guitare na ebité, oh ego mi synthé et tonine. Mais Davido, yo kanan pena ndeko na ngai, ndeko zo travail, na sentir travail za makasi. Mais na marka ouzi pas faire boano vivre neni. Ba comprendre nga na kesse na bona na niveau likolo. Ya omone ya boyo ko bwa kana ba guitare. Parce que guitare na ngi beti makasi keti na quartier latin. Et keti na mo fleuri, tela ka solo la guitare, lumbi solo. Bokange nga na bou. Et lui même solo, mon pas yo kinga. Tana ko moment na latino via minga kitoko bi vraiment guitare au betu wana nzamba la lebisa kinga vraiment yo ya bwe. Guitare ka mon pas vraiment. Mon pas au mokondi, papa gentil. Mais Davido répond en Haïti. Davido n'a pas puissance au yozan en guitare. Na puissance au place au outil. Puissance il y a l'autre là que je cite directement le nom Marc House. Bobone ko vivre nen. Pour yoza puissance. Yepé to garaza puissance. Ko binomi balé mariage bando ke nengeni. Na ba studio, na ba répétition, ezala ki nengeni. Te to lobela mama mo pa mo konzi vraiment. Pour connaître déjà première classe na comme une université. Mo pa pesinga chant. Pas foulinga quand n'inga foulé faire quand sombela faire car nani car n'inga sombela faire babilamba n'inga sombela faire catch
nde mo pa sombelanga ba argent de poche nde mo pa pisinga yango na nzamba ba kiseli ko folo minde 43 ans d'âge pour me rembourser ça l'année ça les maté vraiment na éviter quoi tu comprends. Musique et comme Telengi, Marcus et Herman Garçon Slim, mais nazanga moroté na plateau, na lobaki chaise oyo, ils ont été occupés. Ah on a les grands chanteurs. Il y a mon pa au mokonzi, pour à base ya mon pa au mokonzi. Ah toi on a guitariste, après toi on a mon micro. Ah Jimmy n'a présenté au mon mi PC la rende ça là. Bon, pour nos banana nous na yemoro le vie à Guada. Président na bango, mokonzi na bango tout. Mais David Toyo quand te sentir travail, ils ont tellement makasi. Mais mon pa au mokonzi na moi na musicalement fali pour patoyo qui déjà que non featuring mon réserve s'est préparé on tout tout na to yeba est-ce que David yo mto simbara la guitare to j'ai aux ala ndengini na featuring ya Kofi Olomide na fali pour pas aux ala projet te mama cho vraiment ça le match à Barcelone quoi merci na quand mon pa yo monde ebinde nini akoka bola biso passe quoi bon vraiment na pesi mon pa merci ndenga pesi nga valeur ya makasi vraiment beaucoup na catch américain vraiment na catch américain soutien qu'est-ce na uta na catch ba vena biso be dingu ba siraka là na qu'est-ce n'est na uta ki donc merci na mon pa mo konti vraiment ndenga pesi nga opportunité ko beta susu na featuring yena président Fali donc vraiment pesi ka mon pa merci mingi parce que bazo fulanga pesi na bango pokuna na so ki taper au boya bango te vous comprenez. Tant on a dit qu'on a première classe na boya bangote yango mona ki faire na ebisa ke asala eloko muteba sode ya mona ngezala ki loko la mona bebe babotisika rythme on est arayo chila muina donc ça dit quoi mon guitariste ninga zana fois ça na ba point de repère na o ba benga ngo intervalle de seconde bango ba bangote bato bazana kaye batona banota dana kata kaye déjà bayeba ke no mutabeta guitare wana mutune salaka ezate guitariste mo leki na tongo bando finga ka balide oh bango lungu wana basabwe archive ni yotike la bato ne comprendre archive ni yotike la bato pour mon pa oyo le watike la biso de chacho pour lo mo makeda tika ki odemba mon pa otike la biso chacho do chacho ça le roi usine na Toyota. Vous comprenez? Donc chaque année, il faut que abimisaka ba couleur ba chacho. Il y a un moment qui fait l'équipe na leader. Vous comprenez? Ce qu'on a n'a pas mon pa mo konzi na qui travailler na yo ko la sou chacho pour version 2018 bazanango. Ah bon. Donc il y a un vraiment. Na habité Marcus tous on a David to comme extrait à Alidor. Alidor nzembo wana ezo beta monde entier chapeau pas grand mon pa o nzembo kitoko bwelo Alidor. Na habité Jimmy Bopé c'est l'absolu Alidor moi Dimitri ga bana poto Ribem PKL lourd gengeli motema grâce à Seo babi ko zapo na bino Marco Kakila ebolo bakinanga na la Kinanga des jours d'après école kate okozonga déjà lelo ekomi ba jour ba sans ami piku yosoya te alidore aliolo ba kinanga na la sui na mitungisa te bolingo nanga yayo aliolo ba keza pour la vie lelo na ndakona biso silence comme miroir lelo na kona biso insomnie comme miroir ata moto te ya kotia na poa ata na bibi na zoni na koreta moto akotuna ngate anga noa bolingo asate alizonga na koma taxon babuko sko place bilenge salaka akati sona beta refona salozonga na kodaye soki ozongi te okoyoka sangwa milelo koata kutu moto ya beta kangonga ya katoliko soki abelia koki oside menamu te alidor menamu te je t'adore bébé olingi vraiment yo kende sikoponi kenga na souffrir komotema na ngai eza na maboko mayo wapi moto akosalela biso conciliation ya l'amour ngai ko bolingo na ye komisa ngai ebwele yango ebemelanga bakusu balianga nzoto nyonso nie kusu akolianga nzoto bonga memela yo sango na bolingo na ngai alidor mon bébé alidor dorlonger dans mon cœur salozonga na koda ye soki ozongi te okoyoka sangwa milelo po ata kutu
kaka ngonga ya katoliko soki abelia koki oside menamu te alido menamu te je t'adore babitini na chopo azali Gigi Masunga barabi abido ngona arma wangera quadra koraman elle a une merveilleuse mélodie à grand mopao alidor to ke pa bana ya kofi moro balobian et bisanga bo ken des répétitions mon pao mokonzi activités a tellement ébélé mot de la fin na ebité Jimmy rapidement moi quelques dédicaces tala yo lingande ko boka batu fa balobi bangonde basala rabiso moi 2 ou 3 personnes bangonde basala rabiso balobi Marco Kakila ndeka to solo la kilo mozeble nzembo eza ya yo Hervé Shopping Mambambo balobi toza ya bino Fabrice Muzubete Ribin PKL Serge Mambambo ndeka to lobaka makambo eza ya bino numéro ya ngwana na pesi o azana posa dédicace azana posa abwa kama bimana po disque ona ebisa bino mon pao a mystique la puissance te comprendre déjà tu comprendre lango vraiment po yeba bete la kai pona la sabatu que non vraiment que nzemu nenga na créaka faut ba yeba kapena yeba bete la kai mara uzu bete la kai Marcus David a obeta guitare kana donc alobi fois bomara Marcus fois kufarara ngala tiki bino po ambiance eza eleki tellement makasi na ebité na olela pamba. Merci à tous ceux qui vont suivre cette belle émission ngala Hermona Bengango spectacle. Donc quant à moi ceux qui bolinge bo sepel na émission après avoir regardé, liké, commenté et puis partagé. Merci à mon patron de la nation, la confiance à Zopé Sabiso Ban, à Zotindi Kabiso du jour au jour. Marcus est mon caméraman, je n'oublie pas mes collègues du travail, la famille Cléboa, la grande famille est si puissante. Milo Damba, Cynthia Kapache. Nabotama mwana mawa na vivra kaka na mawa bolingo latsanga kazaka ya mawa ata baninga ba osepelanga mawa na kota nchike ya mawa na zwa diplôme ya mawa bakolango be na mawa na siliza gelaza milelo ho milelo ngo yao milelo ho milelo ngo yao milelo ho milelo ngo yao milelo ho milelo bebolingi nga na bela na kufa kaka pona yo ketiolingi nga na bela na kufa kaka pona yo Ketia balobi la belle na botama mwana mawa na vivra kaka na mawa bolingo latsanga kazaka ya mawa ata baninga ba osepelanga mawa na kota nchike ya mawa na zwa diplôme ya mawa bakolango be na mawa na ziliza kelaza milelo ho milelo le grand pao milelo ho milelo ngo yao milelo ho milelo ngo yao milelo ho milelo